Yango penza mama Teresia azalaka mukolo to azalaka mwana muke. To benga ye mama mukolo to benga ye mama muke. Mwana muke plutôt mama Teresia penza bandeko nanga. To tia ye nanu na kategori nini to tia ye na placement nini. Parce que bandeko nanga makambo mususu ekomi kolekela biso. Kotala ba ajustement ya mama Teresia. Kotala ba façon oyo mama Teresia azozwaka makambo. C'est comme si aza mama oyo abotate. C'est comme si aza mama moko oyo tolobaka penza ba mama moko, ba mama ya kilo, ba mama oyo bamipesaka valeur. Depuis kala, biso tozwaka déjà mama Teresia na valeur moko pas possible. Tozwaka ye toujours likolo. Toyebi keno soki mutu asali mabe, surtout mwana muke, ba mama neti, ba mama Teresia, ba Yagabi, ba mama Via, tozana ba mama ebakata, bakoki koya sur les réseaux sociaux, ba ye, ba tei mwana. Mais komona na domaine oyo ya mama Teresia, mutu asali mabe, parce que ye aina mutu oyo bazolobela mabe, ye pe aye kopelisa moto. Eza lisusu nini? Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme ici chez nous, c'est dans les après-midi, permettez-moi surtout de vous dire bonsoir. Et si là chez vous, c'est le matin, permettez-moi de vous dire bonjour. Et si c'est dans les après-midi, permettez-moi surtout de vous dire bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel ou bien, super bien, par la grâce de Dieu. Bienvenue surtout sur Irsil Botelwa TV, bienvenue na bandeko nyonso, bienvenue na balandi nyonso ya Irsil Botelwa TV, bienvenue surtout na batu o nyonso ya sika, ba o nyonso tu bakoti sika na chaîne na biso, chaîne moko ya bien, chaîne na biso ya batoli, chaîne na biso ya ba analyse, chaîne na biso ya ba information. Toyambi bino na ndenge moko ya bien, toyambi bino na kombo surtout ya Yesu, chaîne na biso ezalaka surtout et encore chaîne moko ya bana nzambe. Bandeko nanga pona batu o bakoti sika na chaîne na biso ya Irsil Botelwa TV, ka ndenge tokendaka nango, soki okoti sika toye kosenga na yo, obosana pete ko s'abonner, obosana pete cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir surtout ba nouveauté nyonso ya Irsil Botelwa TV. Pona bandeko na biso nyonso, balandi nyonso akala, balandi nyonso sika, kandenge tokendaka nango, tobosana pete challenge na biso. Challenge na biso bandeko nanga ezo continue kaka, tozo continue na challenge na biso. Prière na biso eza que tito koma fin ya année et fin ya mois ou ya février plutôt, toza na posa to totaliser 29 000 abonnés. Pourquoi pas 30 000 abonnés la famille? Alors avec Irsil Botelwa TV, yemoko aokokate, mais ba partage na bino, ba soutien na bino kandenge zalaka. Et au sala que non, Irsil Botelwa TV et au kende liboso et quoi atteindre p objectif il y a 29 000 abonnés to 30 000 abonnés na fin ya mois oyo ya février. Bande konanga lelo to memeli bino mama na biso mama Teresia to memeli bino yemoko poutine de l'écriture. Belle vie kandi la patrona, belle vie kandi moi si kitoko, belle vie kandi patronne surtout ya Belle Vie TV. Lelo toye bande konanga to utaki kolanda ba live, to utaki kolanda ba interview, to utaki kolanda ba émission ya mama Teresia. Yango lelo toye penza pona kosala analyse. Biso toyaka pe pona kosala analyse, tokoya kofinga mama Teresia te, tokoya pe koloba biloba loba te, mais toyaka na ndenge ya bien ya kosala penza analyse na biso, ka ndenge tosalaka analyse. Bandeko nanga eosala pasi penza mingi na motema komona na age ya mama Teresia.
age ya mama Teresia komi kaka muke akota ba réseaux sociaux, muke akota ba émission kuna boye, muke aya koloba biloba loba, muke asala boye. Depuis kala déjà toyebaka, mutu soki azana ba age neti ya ba mama Teresia, elle est déjà dans les cinquantaines. Déjà mutu ya age ya bongo. Bazalaka déjà ba mama moko, soki ata bazoteya, moi jeune fille côté kuna, ba opesi exemple. O se comporter bien pour que tango kokola, tango kozala penza na ba 50 ans, ba 55 ans, ozala neti mama wana ba mama Teresia wana. Tala ndenge akola abando kola. Tala ndenge lelo ebele abatu ba respectaka ye. Yango penza ba age ya mama Teresia lelo ifale batu ebele baya kopesa ba exemple na kombo ya mama Teresia. Me bandeko nanga eza ya kokamwa. Komona lelo mama Teresia alingi abanda rando na Bellevue Kandi. Posa na ye eza kaka na ebite. Kandenge tomona ki Suzy Bantu akufaki. Suzy Bantu na mama Teresia. Bandeko nanga ebele ya batu toyebi histoire. Ezalaki kaka kili. O Suzy azui mobali nanga. Suzy kote mosusu pe alobi no Teresia azui mobali nanga. Bandeko nanga ezalaki Iran Irak. Kandenge tomona ka bitumba. Ya ba pays mosusu. Yango pe ya mama Teresia na Suzy Bantu ezalaki ka boye. Et comme na niveau auto komi komonela mama Teresia a komi lelo kokota ba émission pona osale la Bellevue Kandi na batampe wana ezalaki ka muke a okota ba émission akoloba ko sasa Suzy Bantu na niveau moko pas possible ebele ya batu tomonaki ndenge Suzy Bantu akufaki Suzy Bantu ezateke abelaki penza kobela nde kobela ezalaki ka ba malaise ka ndenge mutu abeli ake hôpital o respiration esali soki ndenge nini nde tomonaki Suzy Bantu akufaki mutu aliboso na ba comédienne na biso oyo alelaki makasi neti ya miboma ezalaki mama Teresia. Me mama Teresia lelo lisusu azongi na Bellevue toyeba te la famille soki alingi pe kandenge makambo komelaki Suzy Bantu ekomela pe Bellevue Kandi wana nde ya kosepela na motema to eza ndenge nini. Bandeko nanga ngana lobaka toujours ezalaka bien soki ozobunda na mutu to soki ozoya sur les réseaux sociaux pona koya kofinga mutu tel ezalaka bien soki mutu wana azoya kofinga yo wana o continue. Mais soki omoni mutu ayaka ko répondre yo te omoni mutu ayaka pe kofinga yo te avandaka na ye na kwa na ye. Me mutu wana bandeko nanga mwa otikela ye espace ezate. Tikela ye espace ko otikeli ye penza espace olobi mutu oyo penza a répondra ngate ngape na tika ye. Soki lelo toye komona batu ebele baye kosala ba émission na kombo ya Bellevue Kandi baye ko défendre Bellevue Kandi. Premièrement mama Teresia Bellevue Kandi afutaka mutu te pour que aya kosalela ye ba émission. Mais batu ebele bazoya neti babiso to oya kosala ba émission c'est parce que tomoni makambo o mama Teresia zo sala eza lisusu na sens te. Eza makambo moko ya respect te. Eza makambo moko yo sala kanda e opesa penza kanda na motema. Bandeko ebele tolandaki biloko ndeko na biso to mwana na biso leki na biso Dati ayaki koloba. Voir même papa leki ya Dati akotaki sur les réseaux sociaux. Papa leki asilikela Vincent Chiluzi. Alobi poko koki kotika mwana zokota na babiloko ya bongo. Famille na bango ba sepela te. Mais c'est dommage ya koya komona mama Teresia aye ko appuyer Dati. Dati aza mwana comparativement ya Bellevue. Mais soki lelo Bellevue akoya ko manquer Dati akoya ko manquer Bellevue Kandi respect. Mais yeba ke de la même façon a manquer Bellevue de la même façon akoya ko manquer yo. Ezalaka bongo. Mais soki mwana sali mabe en tant que mikolo, ata soki ozalaka na rando na mutu wana, mais en tant que mukolo, ovando lobi non, makambo mwana lobi azana ba raison na ye, mais façon alobaki balobaka bongo te.
yango nde tomonaka penza mwasi oyo ka ndenge azomikumisa aza na bana. Mais mutu oyo azalaka exemplaire, mutu oyo penza azalaka na bana, mutu oyo penza azalaka na éducation ya kitoko. Bandeko na nga tomonaka na ba action na ye, tomonaka na ba réaction na ye, tomonaka na makambo asalaka. Boye bo comprendre que non, mama oyo penza aza mama moko ya qualité, mama moko aza na ba capacité ebele. Mais ya mama Thérèse ya bandeko na nga, non, bilo mosusu photo ya koloba. Bilo mosusu ifoto ya koloba, bilo mosusu ifoto ya kobetela ngo sete. Makambo mama Thérèse asali esali makate. Et puis lelo toye kokota lisusu na makambo o mama Thérèse akomi kotambola nango kilikili. O Belvi kandi azwa mobale abatu, o Belvi kandi aboma libala abatu, o Belvi kandi babengana ye pembeni ya mama. Soki mama waro, mais mama waro yango wana yende mutozo panzaka batu na niveau moko pas possible. O Belvi wana boye. Bandeko nanga tokota na mozindo ya makambo nyonso. Makambo eza ndenge nini? Soki lelo tomonaka mama Thérèse ya muke ye wana ye ba réseaux sociaux pona kofinga Belvi. Premièrement, bandeko nanga mama Thérèse azalaka na posa penza ya makasi akotaka na famille bota. Wana penza nde zalaka rêve na ye. Pourquoi? Ayebike na famille bota bafutaka kitoko. Batu nyonso baza na famille bota bandeko nanga soki botali bango, bavi na bango ebonga. Soki botali bato famille bota baosala. Donc bazo se réjouir na mbongo penza ya mutoki na bango. Baosala eza teke ba mbongo to mona mama Olivia komi kokabakaba na bakote mosusu te. Mais famille bota bazo travailler baza na patron na ye na bango poutine de l'écriture oya futaka bango tokos. Aba futaka bango penzo to lobaka kitoko. Siko esalaka mama Thérèse pasi. Mama Thérèse Belvi kandi apesa ye chance. Na ba ebandeli kandenge Belvi TV ebandaki ba pesa mama Thérèse chance ya kendo sala. Siko to ba opesa mama Thérèse chance ba kena ba répétition ba tournage na bango kandenge zalaka. Mama Thérèse akomi kolandela ba filme. Histoire a filme nyonso. Ake kopesa ngo na kote mosusu yango ezaki musala mama Thérèse. Siko ye kosala keno filme kobima kote ya Belvi kandi kote mosusu pe filme ye kobima histoire moko. Oh, Belvi kandi avanda lobitin eza na mutu azomemaka ba makambo koto yo ake kopanzango kote kuna. Eza nani? Satansike kandenge ezalaka bino moko boyebi bandeko nanga Belvi kandi aza mwasi moko ya mayele. E kosala keno filme mosusu alongoli ye alobite mama oyo na ko inviter ye nanu te. Tango koyate omona film wana bako tourner bako jouer na bango okoyoka ngo histoire wana na kote mosusu te. Mais soki asali lisusu constat lobite na bengisa ye na film o na mona. C'est sûr akoya jouer tango kaka bako publier film wana omona pe kote mosusu ba film neti ya kokokana. C'est ainsi que Belvi kandi a comprena ba je ya mama Thérèse. Alobi olieto bebana, olieto kota na makambo moko boye, vomie na bandobenga kaye lisusu te. C'est ainsi que bomona kati lelo Belvi kandi abengisaka mama Thérèse te. Même mama Thérèse selon ye na ebandela bando loba no famille bota nde balingaka ngate. Nazaka na problème na Belvi kandi te me famille bota nde balingaka ngate. Mais vérité yango wana bandeko nanga nazobetela bino lisolo eza bongo. Mama Thérèse aza mama moko azomi pesa respecter. Mama Thérèse aza mama moko moni ngana lobaka toujours soki oza na posa kane to mona ka batu ebele ba revaka ko jouer pa ya Belvi mais to mona batu mosusu ata na ba mwa vidéo ya mike omona komi ko poster Belvi kandi omona boy déjà comprendre que batu mosusu ba koloba na bango te me ba acte na bango e loba déjà que non nazalaka na posa ya ko jouer kuna. To wando mona tantine coquette tango nini famille bote yaki moto wana mais tantine coquette mingi bando jouer pa ya Belvi te azalaki kuna te. Mais après aye komi kotisa na famille bota lelo oyo ndenge to loba bongo film na biso mosusu ekoleka na Belvi yepe azakuna. Boye ko comprendre e komiti kaka na anniversaire na ye
anniversaire na ye bandeko nanga Belle-Vie Kandi la patronne na Poutine de l'écriture na mobali ya Tantine Coquette bakotaki basalela ye surprise ya confirmer kake no aza penza famille Libota kotala ta mariage ya Tantine Coquette makambo nyonso mama na biso Poutine de l'écriture Belle-Vie Kandi azalaki kuna sikoyo pona Teresia azokoka te makambo oyo asala dans le passé lelo oyo ayebi ke Belle-Vie Kandi akotikala kosalela ye confiance lisusu te sikoyo amoni bongo asi abebisa na ye nde akomi kolukela Belle-Vie nini ba problème lelo aya o Belle-Vie Kandi abima na mobala bato mama Teresia totuna nanu la famille Libota est-ce que boza les abakouk boza les péchalov est-ce que boza to solo la bosala ba commentaire na mino la famille ndenge zaboye ka ndenge mama Teresia zoloba keno Belle-Vie Kandi azwa mobali ya bato mobali wana eza mobali ya camarade ya mama Olive bandeko nanga ndenge bomonelaka mama Teresia parce que ndenge toyebi mama Teresia sa mutu moko alingaka mibali ezata makambo ya robomba te ba maquillage ombo monaka ko lata oya linga ko lata ye mama mukolo omona aolata mo biloko moko boye kangi ye déjà kala to yeba na biso ke la plupart ya ba mama na biso soki déjà ba mama baza dans les quarantaines omona ka ba mama ba maputa na maputa mais yeza ka bongo te ye omona ka ba pantalon moko boye ba training lata boye mabe azonga boye mabe na âge wana déjà to yebi ke mama na biso je m'excuse azalaka pe na posa ya mibali azalaka penza pe na posa ya mibali azalaka penza pe na mibali balinga ye mais soki chance oyo ekota na vie ya Belle-Vie kanenga oloba obima na papa moko boyeboye soki chance wana ekota na ngambo ya mama Teresia la famille soyons honnêtes est-ce que mama Teresia wana alingaki aboya je ne pense pas kuto alingaki andima le même jour batuneti ba Belle-Vie wana aozwa soki des mois et des mois mais ye alingaki andima ka le même jour alingaki andima ataka ndenge azoloba keno Belle-Vie Kandi babala ye na kunzu problème ezate ndenge ezalaka boye bandeko nanga makambo mariage ezalaka mutu na mutu ye moko na motema na ye soki alobi keno nalingi mariage nanga esalama batu nyonso na mokili mobimba bayeba etali yo moko soki pe mutu alobi keno naza na posa mutu ayeba mariage nanga te etali ka mutu na ye moko problème eza nini soki ye Belle-Vie a préféré na ye kobala na kunzu wapi problème ya yo wapi mama ata yo moko mama Teresia ya yo penza wapi mama Teresia tika pe kombo Belle-Vie kimia soki lelo kanenge oloba Belle-Vie azotinda batu ba ofinga yo batu bakomi kolobela yo yaya to benga yo na yaya to benga yo mama mipesa respect na ndenge moko ya bien omi pesa penza respect tika kombo ya Belle-Vie na munoko tika penza kombo na ye mwana batu to boy na biso makambo oyo ekomela suzi bantu ekomela pe Belle-Vie Kandi to boy parce que yo bandaka boy na bakombo batu obandaka boy to boy na minute to penza to boy na biso na kombo Belle-Vie tika ye ata soki aza moi aibi mobala batu ka ndenge zoloba tika ye eza vi na ye eza ba choix na ye ataka ndenge zoloba ke abando yiba bambongo mama Olive abengana ye please s'il te plaît tika penza mwana batu kimia aza pe besoin na kimia na motema na ye aza na besoin ya kimia na kote pe na ye bino bokende na bino kolia bambongo mama Olive problème ezani bozalaki na besoin wanoliaka bambongo ya mama na bino mama Olive muke aye kozwa bino toyebi te nini apesaka bino toyebi te nini azwa repa na bino muke akangami na bino neti likambo moko boye na bapays oyo nyonso tomona deja bafama baprésident basi ya baprésident lelo baobenga bango ba ex première dame tomonaka bango te oyo na bacomédien oyo na bamusicien boyeboye rien bazalaka kote na bango baosala misala na bango mais ya bino azaka pembeni na bino
Tango okota pembeni na bino ekomi ka bitumba. Aba o babimisa oyo ba o koto babimisa oyo ba o koto makambo wana nyonso bomona te. Mais yo ozo lalo la muki kaka na kombo ya Belle-Vie Kandi na monoko na yo. Yaya tika bongo. Eza bien te tika penza kombo ya Belle-Vie Kandi ye pe kande na lobaka aza pe na famille na ye. Aza pe na bandeko na ye, aza pe na batu o baza na besoin ba mona ye a vivre longtemps. Bomoni kana makambo o yaki to ekomelaki suzi bantu. Lelo suzi bantu azalaka te. Bandeko na nga soki ezalaki ba famille mosusu. Na minute o mama Teresa na yebi te. Parce que ndenge ezalaka batu ba moni yo kaka okomi koswanisa mwana na bango et après quelque temps mwana ngo wana aye kokufa. Bandeko na nga ba famille mosusu bakokota bikota kota. Na minute oyo balingaki ba mema mama Teresa wana ka likolo. Mais mama Teresa zo yoka na yete. Makambo oyo komela suzi bantu akufa internet mobimba baloba mama Teresa nde muto zalaki à la base. Mais makambo wana nyonso mama Teresa kipaka na yete. Lelo ya lingi ya banda na kombo ya Belle-Vie Kandi. Lelo mama Teresa zo loba keno akobimisa mibali ya Belle-Vie Kandi o Belle-Vie abima na bango na théâtre. Bandeko nanga ye Belle-Vie mwasi ya liboso ya kobima na mibali aza mwasi ya liboso te aza pe mwasi api aza mwasi moko kitoko. Soki abimi na mibali mosusu abimi na bango problème eza nini? Donc yo jaloux omoni nga na o comprendre jalousie ya mama Teresa na ebite. Aotala Belle-Vie tellement bato ebele basepelaka na ye, soit Belle-Vie aza na chance ya mibali, ye kote na ye chance ya mibali eza te kandenge toyokaka keno mama Teresa wana musala na ye abimaka na bana mike yango abimaka na bango. Na ebite soki na bana mike wana ezalaka ba histoire azwaka mibali te yango ekomi kopesa ye kanda to ndenge nini. Soki Belle-Vie Kandi abima na ba comédien mosusu problème eza wapi? Aza mwasi pe kitoko, aza mwasi ya taille, aza mwasi ya forme. Soki yo pe oza mwasi ya tembe, totala yo pe to konte mibali o bima na bango na théâtre, to betela yo maboko. Parce que la famille, bato ebele bakanisaka keno place nyonso bakoki kolanda yo, place nyonso bakoki kolinga yo. Eza place nyonso bakoki kolinga yo te. Eza batu mosusu bosali na bango musala moko, me mibali bamonaka bango te. Mais soki bomoni mibali mosusu alingi yo na nzela musala, seki asepelaka na yo. Parce que la plupart ya mibali kutu ba préféraka na bango mwasi moko azaba musika bamonanaka mwa rare. Mais basi déjà bazalaka na misala ba omona na miso baseki mino bazotala na lelo avula teki soki pantalon moko boye ezaki kitoko te, lelo asalaki mwa odeur moko boye bimaki. Mibali mosusu omoni bakoni ko se décourager. Mais soki mobali bo salaka na esika moko chaque jour ambuzo monaka yo, chaque jour ayo mosusu na ba mulunge tozalaka nango ayo mosusu esali soki ndenge nini mibali ba olinga yo. Soki oza mwasi nzambe oza mwasi kitoko, oza penza mwasi parmi basi. Siko wana nyonso osala kaka mama na biso wana pasi. Atali papa Serge lo ba obala. Atali papa Alain bien que mwasi na ya kufa. Aotala boye ata papa Alain ebisi ke na kobala yo te. Ekomi pasi kote mosusu ekotala keno Belle-Vie Kandi ye wana azwi mobali yango wana motema. Kote mosusu azwi mobali aza pe na chaîne. Lelo ba obenga ye la patronne, ba obenga ye Poutine de l'écriture, lelo ba obenga ye boss. Bandeko nanga ekomi kosala ye moto na motema. Yaya tika ba makambo wana tika Belle-Vie Kandi kimia. Famille bota bino nyonso boza awa bozolanda Ursule Botelwa TV kanenge zalaka to sala partage ya vidéo oyo to partager et comme la penza bandeko na biso mosusu o bayebi histoire oyo te ya mama na biso. Bandeko na nga bozala toujours branché, scotché et connecté sur notre chaîne Ursule Botelwa TV kanenge tolobaka makambo kitoko ekotaka nango chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso wana tokomona na lisusu na ba émission na biso mosusu.